pandémie ya COVID-19 boye bake pandémie mosusu bimili susu balobi yango peza mabe makasi mingi na kote ya Ameriki kuna bazobenga yango virus variole de singe yango pe ezotika bato bapota na bamakwanza na nzoto na ndenge ya kosakana te lingala facile elobeli yango lelo à travers reportage ya Merlin Folo. Banoko tika toyebisa bino ke na mokili oyo soki olingi obika banga kaka nzambe pe tosa maloba na ye yoka lisolo oyo malamu. Soki oyoki kaka frisson, fatigue, maux de tête, douleur musculaire, fièvre, ganglion, éruption kitane to pe bambuma na nzoto lokola kolokoto kanga pe simbake ezalinde ba symptômes ya variole du singe to pe virus monkeypox pona yango boyebake déjà 40 cas mobimba ezalaki bongo signalé na Espagne, Portugal kutu ye abukanaki na ete mbala moko a déclenché déjà alerte sanitaire nationale. Quelques jours après, Royaume-Uni bango pe 10 personnes mobimba bazali infectées kokamwa. Suède yende atikala po azwa 0 et bongo côté ya Amérique du Nord. Na Canada 10 cas mobimba précisément na kati ya ville ya Montréal. Et bongo na kati ya États-Unis d'Amérique noko moko autaki tour na Canada na zonga na ye bondi melangai ke tangu kaka ba teste ye positif mbala moko ba linga ye na isolement pe eta na ye ezali stable. Tala yebake variole du singe oyo eza na traitement ata moko te soki ezuyo mibatelaka na yo po ekoki komema yo na liwa pe maladie oyo ezali très dangereux koleka kutu coronavirus po yango ti sikoyo ndanu traitement emonanité. Mais boyebake ezali bongo ko se transmettre par contact soki kaka mutu azwaki yango bokutani na ye bopesani mbote yebake oza mobimba yope aussi ozwi yango. Liquide organique lokola basoyi na cadre ya histoire ne tombera jamais boyebake variole du singe oyo eutande mingi kuna na Afrique de l'Ouest talatina Maria Van Kerkhove médecin programme d'urgence sanitaire ya OMS alobike il faut pas comprendre étendue ya variole du singe oyo na ba pays lokola République démocratique du Congo, Nigeria, République centrafricaine pona koyeba ba risque ya propagation na quantité ya virus oyo ezali déjà na circulation kokamwa. Toko senga kaka na gouvernement bayebaka déjà ko renforcer ba sécurité sanitaire awa na kati ya République démocratique du Congo mingi na ba frontière ya mboka na biso pona ko telemela déjà maladi oyo ezali punition to pesi nzamba pesi déjà mokili mukongo. Ekeni